Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez la bonne qualité avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Liberté Djonga Moutona Nzambe, journaliste na mboka oyo Congo. Ngai oyo omoni na yebisa bino makambo nyonso fuku kende komona yango ko palper yango so ipe ko simba osimbi yango ezate ke no to yoka makambo no to yo ezaka sango moko boye yoka ki oni ni asala ki boye oni na sala ki boye mais sans preuve. Alors lelo toza wapi bana ya Congo toza bongo na Siforko na Masina lelo toye kotala bandeko o bazala kotoyo mais toyoki sango ya musakoli moko azali kotoyo ye komona ye prophète no koko shomba boko mona ye na ba image na biso omoni bana poto bolandaka bilanda landa te faut komona nyonso na preuve ata te na yebo na okotela ye pour la kisa biso preuve ya nyonso esala maka po musakoli ba yebaka na bilembo eza te no ezalaka Simba TV kaka bato ba yebaka te eza pa Simba TV musakola suka wana la Simba TV zwama imela mutu bana komela mai ti lelo mai ezaka sana Masina Siforko na côté ya Chwenge na suka ya mboka esika makambo ya malamu ebatami parce que awa tozo sala misala ebele sala misala ebele musala liboso ya memi biso na Kinshasa ezali musala Nzambe makambo ezebele na lopango oyo ba maladi ndenge na ndenge baza kobika et puis tozali kosuka kaka wana te tozali ko encadrer pe bana ya balabala ba orphelin ça sala pe musala wana lolenge otuna kana émission na yo ke olingaka komona ngape na linga koloba na monoko te olingaka kotalis po soko moni chasseur akomi na ba histoire c'est ka zo boma lisusu te alors biso to kolinga te to yebiso na monoko peut-être to tambola moke na lopango ne yo moko mimonela yo moko omi yokela omoni makambo ya na Kinshasa ndima etindi bato ebele na liwa mutazo tambola kanga motema ye la fois moto akomi na koma ye la fois moto akufi to yela le même bible o eza volonté ya Nzambe po awa ezali sika ya soko ozobela Nzamba alobeto okobika soko ozobela Nzamba alobeto to kobika te to koyebisa te mikolo na ye koki omibongami parce que même na tango na yeso bato bakufaki mais ebele ya bato toza koyamba awa soki toyambio c'est que toza na espoir ke yo kobika mais awa prophète ono koshomba sorta ba maladi nini oyo bikisaka pona nito pona moko lelo to lobela bon koyebisa sorte ya maladi balimitaka Nzambe te. Voilà. Jusqu'à présent, depuis 97 au Nazana Kinshasa, na bandele musala 97 il a fallu na préciser opinion. Na botami na 1960, na bandele musala na 1974, na tindami na 1958 et na Kinshasa na 97. Cela veut dire tout le bateau qui est dans cette année, tozali parmi bateaux, oyo bakanga, makamba misala oyo, bazo benga biso bizamezambe, oyo lelo l'église de réveil, comme balabala nyoso, biso tozako sambela na banzamba.
Alors sikoyo koyebisa ete bo sorte ya maladie boyende tozali ko bondela po bato babika maladi nyonso eza na kombo ekombo eleki bakombo nyonso eza kombo na Yesu. Soki okutani na moto oyo aza na likabo te okomona lokola nzambe ayebe eloko te, mais soki okutani na moto oyo aza na likabo nzambe atindaki apakoliaki mpo na mosala wana maladi nyonso nzambe akoki kobikisa. Eza polémique te nalina tuna eloko moko po mingi alaka okepa mosali ya nzambe mosusu o mosali ya nzambe wana spécialité na ezalaka mbasu. Est-ce que wana tokoloba mosali ya nzambe ou bien aza ne charlatan otraité neka mbasu? Bon, nalingi nakita kuna te mpona baoyo bazali kosala ba charlatan na baoyo bazana dona boko bazana ngonyo zote bazaka bana. Mais problème ezali balimitaka nzambe te parce que de toute façon nzambe soko limité ye alors to yebite le lenge nini okoyi ko limité nzambe. Tambusa biso to na mabele na yo na yebite so tambusa biso le lenge nini okoki kolandanga ni natambusa omuke na lopango yo kotala makambo zo mona ndo ya kolokalize ba maladi lokola nini oyo koki koyebisa ngai ete tokoka kosolola likambo yango. Voilà, prophète lokolo lobi to tambola biso toza kozela otambusa biso sikoyo awa tozali déjà na concession ya ministère de la paix parce que tozali ko bandela kotalisa yo ba réalité lolenge olobakete olingaka komona awa tozali na ndeko na biso asali déjà azali à quelque temps là au comment na ye alongwe na azana chaîne voilà oh ils a vraiment makamoko makasi mais awa mosusu azalaki na chaîne awoti kobima na chaîne tokomona ye kala te tokoleka na lopango oyo azalaka awa tolongoli ye oyo aza ndeko na biso mosusu na 200 francs lolenge wana nde biso toyamelaka bato nyonso oyo komona et puis après un temps omoni toyebi ete espoir na biso nzambe oyo alobi ete toyamba ye lobi ase retrouve akomi motei parce que eza na bato mosusu awa bazalaki na liboma melela akomi paster bamosusu bakomi baintercesseur bamosusu bavoyageur alors mais koloba te ke toza na spécialité kaka ya maboma mpo okozwa batémoignage lelo na makambo oyo okanaki te ke okokozwa témoignage yango tozoyebi oyebi ndenge namoni bango esalinga na malili donc basili kaka te non esili te oui bonjour monsieur telema te monsieur mais oyo kala te azolongwa na chaîne parce que comme on est à zongi ouais j'en suis chaîne yango wana vraiment allo tona ye mbote papa comment on nani comment on mboka titeng oyaki obelaki obiani non bakoselaki okozobela wana okosola na mama ndo te mais esenga tomona yango alors soko otuni malamu akoyebisa ye ayaki kosala na mwana na ye nini awa ekala te tokolongola ye na chaîne mbote mama mbote papa ngaki kombo nanga Berthe Junga yo kombo nani komona Mbala Feliciane bouti wapi na mwana utei na Mombele mwana asalaki nini abandaki kobela madame mutu yango fotanga ngo bien liboma yango azali kobela yango toyekomaki bato donc azalaki musomo mwana okobeta matata mwaye te donc boyana ya bezali ya okanga matata vraiment boyana ye te donc tokosaki kokosa ke tokei papa na yo aza kuna uteki Angola yaki kuna yango tokende kuna para ye bokutana yango mwana yaki mbango siko ndenge aza wana selo yo moko ndenge oyaki na ye ça va aya siko ça va penza na moni ko siko bien vraiment donc akomo wanga na kabela
Voilà. Maman kombo nani? Kombo langa Jackie. Maman Jackie outi na mwana wapi? Ta Pascal kuna. Pascal siko yoka sanga prophète ndeni. Na yoka ki garçon mo kazaki ama ngoma makasi. Abika ki yende mutu abaki tebo ke na ikuna ngape na biki kuna. Mdali boma mtatindi yo atinda yo mdo alaka liboma mtatinda yo. Abika kinde. Tanga biki motanga zo patapata na ye abite mama apesi biso adresse ya awa. Yango to yaki na ye awa. Na okolobani na batinyo so basolanda opo. Merci beaucoup prophète. Toujours continuer ton moni inde ko ba chaîne c'est le moins. Yango tozo yebisa bato ya Congo, Poto, Asie, Amérique, qui na Congo nzamba azali, ozana problème ya maladie nyonso ozana yango, na difficulté nyonso ozana yango na vie et sokite yebete nzambe ba limitaka yete, continuer koluka, bao bazo monanga, soki o mekaki esimba kite, yaka komeka pe nzambe oyo ya prophète et patriarche Onokoko, naza kobeta c'était parce que ba représenter à l'église ebele ba ki comme on était notre zaki komeka ne basangani ba le beti no malgré tout ça ko sambela na hôtel mais to senge to za la pakana biso o kamba kabiso po to moni ke bilembo yo nzambe apesa ki na Yesu bilembo yo nzambe atinda ka basakoli na Yesu pa na yo alors il faut kaka o kamba biso yango yo ki na zo bisi dinaza patriarche et prophète Onokoko nenge na ibsa ke tezalite kaka makambo ya ba tu ya maboma toto tanga maladie te pa mbote mbote outaki Angola obezako ni salaki na outaki Angola depuis 97 nazwa passion en Angola nazwa avion la komi wana mama ye mu hôpital moye zate lokole komi kopola ba bi fumba katanga lokole alors nazaki na ba soutien te pona kokata likolo ba bimisa ngai tango na koyoka sango ya nzambe ya prophète Onokoko na komi awa pote ezokauka kaka na mai ya pamba talaka bato pote ezokauka kaka na mai ya pamba na ko sa isusu accident colonne o ekata na ngai na koti hôpital te massage te échographie te radio te soki lokuta yo moko zomona awa nazo komi kotambola nzete te botala vraiment ndenge ya nzambe ya prophète Onokoko nous omona bikamisi wana nyonso eloko te elo pesika komona ode komona ngai eza monsieur Papi Alphonse depuis 97 depuis 97 dinazwa maladie. Merci beaucoup. Donc depuis 97 boyo kana nuti lelo 2018 to silisi kaka te oui awa tozana mwana na biso dalo yiwana telemi alors tukumo sala 23 mois malade en des oko isaite autozo la étudie l'interne nzamba yebisa biso te sili pour être tout ko libérer ye akende pa ina ba et pa ina bango. Bonjour. Bonjour. Oyaki na maladie nini? Maladie ndeke. Banda ko isa ndenge ni banda ko sa ndenge ni. Na bana kumiye batendenge na bana kiwa kwe. Lelo koma comprendre que sila. Ele bandi ko sila. Lelo sali bikoroboni ekoya kate. Idée na yeso kiba. Bon, to so ay bon pas comprendre la réalité makambo je na big. 2 mois. 2 ou 3 mois azokoya te. Merci beaucoup prophète Tokoba. Tozali kokoba kaka koyebisa yete awa tozali na lolenge ya ba malade. Soki na memi ete na tali seo ba malade nyonso bebisaki ngai likolo moye natambola ezalaki te kutu memi sani na nzungu na ngai yo nasimbi boye nazalaki kokoka te natambola nango mais soki nazosimba na nzamba prophète patriarche Onokoko mutu asali ngai mpo nazala boye. Alors vous comprenez? Oui, ayaki paralysé moya tambola isa ezate lelo akomi ko tambola avandi na bakoko na. Alors soki na kolingeti na memayo en tout cas tozali na ba maladie ndenge na ndenge ma maladie ndenge na ndenge oyo
sable. A combien de centaines na libota? Dans libota na ye. Alors prophète toi tellement tout sur là moi muke. Na kanisa ke tena sili sa muke ko comme on a tourné. Mais ton lembi batu aleke belé prophète. Boy émission mombe ko sila batu hein? Belé boy. Mais d'ailleurs le contraire on soki na ye ba ke tozo ya ndo linga ko kuta batu bo ba kende ko teka bazali bo babimi bazali wana pas même divisé par 10, pas même 10e ya bato yo bazana lopango. Oyebi biso to yaka na surprise pour nani. Poto ye ba benda soki réalité ya makambo yo ezala boy prophète. Na nyonso yo izo sale maboy. Est-ce que au solana gouvernement qui va pesa ta soutien? Bon, premièrement na ko pesa réponse na 3 niveaux. Premier niveau, il faut biso ba église to sunga no gouvernement. Tozalaka batu ya kosenga sengate. Parce que nzamba apesa biso bwanya, apesa biso pe mabele. Yesu alisa ki batuka liluba na nzambi te, mali saki bango pe lipa. Deuxième chose, okoki kozala batu lolenge na vandi boyete l'état yeba yote. Po mikanda oyo ekoki ko permettre tinda vanda nazala na centre ya académie ya bana, nazala na église fo mikanda ya l'état ezala. Eloko ya misa ya misato ezali que ta ya nzambe ezali tango na bande encadrement oyo 97 98 tozwaki tozali maintenant na 130 enfants oyo tozolisa bazotanga d'ailleurs mbule wuti koleka ezali à peu près tozwa autant de diplômes kaka na charge obiso moko tozako tozali ko sala en fait ko pesa batuna mo numéro na yo pour moni batu mususu akoza aza ne baba ou bien aza aveugle mais azolanda ne nini azwata numéro na yo moko pesi yango tozali na numéro misato oyo eza pasi pona ko so yango te numéro ya liboso ezali 099 numéro ya liboso ezali 00242 soza wapi po batu mingi yo bala 243 243 plutôt tala ngana ke 00243 99 99 199 04 00 243 99 99 encore 199 04 ou bien 00243 081 99 199 04. Oyokete ba numéro adeza le ligne moko initial ndezo changer peut-être attend mi baliwana batu ba ko benga pour les sunges c'est important c'est plus surtout na bana bitike na musala nzambe za capacité nzamba pesa mais batu mususu akoza la za na poto lobi abeli liboma kuna est-ce que ezaka muto abeli liboma na Congo bien mboka nyonso tozali na talisa ki moko azana sima kuna oui auti na azana liboma uji na Congo te auti na poto basé belé toto ko bonde la mususu awa ba lox auti poto toto bonde la mususu awa to ba auti ko voyager samedi dimanche auti kolé ka donc oya ba lox auti poto auti poto alors na lingaki na suka toko mata mama maîtresse azaraka wazap moi nazap voilà alors ok. Voilà, témoignage à maman. Oui, tala mwana na biso na âge na ye. Mamu ya nyokwami, na belisi mwana na liboma. Tala âge wana. Mwana muke boye liboma. Mwana muke wana liboma. Ba ye na ye. Na kanisa te maman bosala combien de mois? L'hôpital sera 1 mois, 6 mois. Mais mwana asili tozo zela ete à la rentrée scolaire ekoka. Tobi misabango pour etakende kutanga pour asabiki dans les déjà. Maman, moi nous vraiment liboma. Abelanga liboma. Si bon depuis ya awa rolo banina
Comme ça, vous avez tout expliqué, belé. Bon, non, le parti va se l'anda biso était vraiment, ils ont sur certaines informations dans ce pays. Dans ça, il y a un hôpital au malaria m'a soigné. Bon, tout le temps, bateau baebi na suka mboka élément moko azakuna et ba memaki biso awa to yeto kutana papa prophète onokoko asimbi prière 5h 12h 16h 20h dans 2 semaines moi na s'est établi normal de bozomo na e bika na prière ya tata na biso ouais bi en fait mais mingi on maladie ya liboma oyo eza maladie moko makasi oleka donc on a rôle bas c'est possible on va traiter on va ko soigner en moi mais maladie ya liboma eza vraiment pas si mingi pour na kobika na mona ko ndile so mutabiki abanga suko akomubanga ko zonga ndako po msu ko zonga non et pas na biso babanga gaté et pas na biso bakendeke mais biso nde tous les caractères la ainsi dit l'internel to zwaki consigne moko nzamba lo bakete bozela pour to zonga po mwana naza mayele mingi na classe tozolinga te azanga classe mais ce que j'ai la maboma nyonso to bondele tozobika bazoboya ko zonga mais olinga ko kutata 10 000 personnes 15 000 personnes bazaki maboma depuis 97 na Kinshasa maboma babiki pas moins de 20 000 maboma babiki na Kinshasa merci prophète na moni eleke belé na tuna na mwana ye moko ya jansi moni sengara mwana pa luba po eoza boye mundango ba témoigner les oka baba bonjour comment on a Abinada obelanga liboma Abinada awa tozaba Pana ministère de la Pérotombe. Merci beaucoup en tout cas moni conscience c'est zone normale alors prophète photo qui sana yo soki sakaka mama nazoli ngeti ya kontu na mama yo sala ngina ngala lina témoigner mais tu na ayo sala ngina mbote mama Mbote papa na papa témoigner ni pona papa yo mo témoigner na comment Marie le Tolongo oyo sala ngina awa na ministère de la paix nazalaki maladi makasi naza bapesanga maladi ya kizunguzungu so nazotambola neti mopepe ezomema nzokande mwana na ngai apesaki mwana na ye kindoki bakamati biso 10 personnes bati biso bakomi mokanda bati biso na libumu ya likoko na liste ko donc esika batiaki biso moto na moto aki na komoni na date na kokufa nga date na nga kokufa ezaki le 28 décembre 2008 donc tine toza boyendo linga ozala sude na linga kozala te papa na tambola banganga nga na kota banganga awa yebi nga tamoni nga na télévision aloba o wana te na kota nganga muso nanu yo koti te so moni okoti okuti mito ya bato okwei nga na kota sikoyo banda ko telefone pona lobiko na bana nanga twaki na kimia te so nazotambola moto ezobimanga nazona mona nzokande nga kofre na libuma likoko tango twaki papa prophète alobaki na ngai mwana so akimi 10 personnes bokende ata bokoti banganga boni bobika nga na salaki effort na mwana papa prophète nazalaki lokola na ko hésiter mke na bi eza ya solo papa basanzisa mwana likokolo yoyo kaka munene bo na yoka na posa makokolo sila ngai tango papa prophète alobi basali bovandi yoka mutazolela bas papa tokufi papa prophète tokufi nga na tali basali bazalaki biso totemaki toaki libanda papa kamati Ginette abibo kisanga likokolo tango basoli papa mokande dini ya sika papier duplicateur bakomi na marqué rouge cercueil na ngai kombo na ngai lera ezaki Marie Mise bato ya mbamba bakomi nga mpena balobi décédé 2008 le 28 décembre natali bonabi oyo jeva nakokufa mpo na ngai papa otiki ngai nakufa papa abi okokufa suko tanga badimisi biso na eloko wana papa nga pena esali ozoni nyonso oyo bango bakana ye bakufa te kaka ye mwana tata nde bato bakufaka tile nakangami papa mofete nzambe na ye non retour à l'expéditeur ezongela bango baza na bomoi merci beaucoup nakanisi ete olembi sikoyo mpona lelo tokoki kosuka wana tozoloba ete maloba tozoloba ngo na monoko te
wana totangi mwa bamaladi mike bamaladi sorte nyonso babikaka awa otangaki sida otangaki oyebi otunaki likambo ya maboma na okutaki lisese moko na Kinshasa balobi ete lisolo ya bakwanga tikela bateke teya na ye évangile teya na ye osango malamu me lisolo ya makambo ya makasi tikela bakolo na yango akokobeta maboko te masolo ya bamiracle ezate spectacle ya otambolaki na nsima ozongisi beki ozalaki na maladi boye ezongi soki obiki ozongi normal lolenge obotamaki epai ya papa na mama eloko na odécourage mpe mwa mingi baprofete ezalaka kaka papa zwa kopo ya mai tia mutu atie mulangi kutu amobima mosuku bidon asisi yango akanisi nini lobi mpe ameli mai mpe kaka ndenge moko jour wana mpe ameli mai mpe kaka ndenge moko alors babiloko aboye masapo esila mona esengaka bamiracle bible ezoloba lobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Mais soki ça miracle sikoyo to bando ndanga omoni lelo nazote na TV sima télévision na sima receive bayamba kapete masolo ya bible baya ko vivre oyo Yesu alobaki parce que pona memona musika te otanga loko moko vous imaginez que ngai ba italien balongo Italie baya ko empoisonner ngana Kinshasa nazolo ba na télévision mais émission yo kolika bati poison et puis toli tout ça na bomo kaka masolo ya maboma te ba malade ezo yebila kaka batamboli vous savez que jusqu'à présent tu meurs nanu bazui mireso ya tout ça là on émission tout ça là on merci beaucoup parce que makambo bana poto monde entier États-Unis France Berthet Jonga moto na Nzambe journaliste na mboko soko za États-Unis yebisa mindele États-Unis olobi journaliste na mboko aux États-Unis de Berthet Jonga za na Londres yebisa bango journaliste na mboko na Londres na mboko bozali Berthet Jonga donc wana moto na Nzambe ya ndenge to marchaka Jansi, merci beaucoup. Namusala kitoko, merci. La prophète on a kondenga ya bibiso lelo, na biso, to na bino malasima. Ciao.